tozolanda filme moko bandeko toujours na kati ya God's Love International Venture. Glive alobi masolo na yesi la kate lokola liboka batutela pilipili. Hey. Ah, tala bandeko makambezo salema eza lokola ba prisonnier bakanga singa. Eza bilili oyo ezolakisa ke bato oyo bakozala kaka sacrifice quelque part. Tala bato oyo bakufa nzala bakanga bango singa. Lisolo bandi toyebi te likambo nini esalemaki. Tomituna kaka solo bato oyo bakanga mipona nini. Mbala moko bakendaka lokola kaka taba na battoir. Lokola ngombe oyo babongisi bakata moto na battoir. Mais bilongi tozomona te batongo tozoyeba te banani oyo tokomona kana na makolo. Ah, ata babombi bilongi lisolo koloba kaka malembe. Lisolo koloba soki batoyo baza sacrifier pona nzambe nini? Bandeko makamba solo. Bandi boye mwana mwasi bakangi singa. Aza kolela amoni liwa na miso. Rendez-vous ya sacrifice ya makila. Voilà toza na kati ya zamba moko ezanga kombo. Kata moto voilà tomona. Et voilà bango nyonso moko na moko akendaka na tour na ye. Ah, réalité bandeko na mokili oyo eza na ba force, ba puissance oyo esalaka nde na makila ya bato. Filme moko tolanda bakuluna na ghetto. Lokola kaka lola moko etonda bakuluna. La terre sainte, babengengo terre sainte, eza lokola mabele ya basantu. Lisolo na filme na biso bandeko toyebi te zamboyo soki ezalaka pe na mokili oyo. Ba prisonnier baza bato ya mai na makila. Bazo kata bango mitu. Soki batosaka nzambe nini, soki pasengaka makila ka ya bato boye. Ndeko keba mokili oyo tambola umona makambo. Merci toujours na bandimbola avec Didier Parfait, sans défaut, sans tâche, zéro faute ni correction. Lisolo moko bandeko ya bakuluna ya bato na minduki. Ezala bato yo baboya mobeko basalwa. Balingi bango batia kakate. Lisolo malamu tobebani minduki ebeta masasele la makiletanga. Voilà saison Oyo, Yaliboso, première partie. Et merci na ba nyonso toujours fidèle na Glive, pe bazako benga. Nyonso bozoloba, pona ko encourager mosala Oyo, ezo sala biso malamu eza un plus. Poto yeba ndenge nini boyambaka ba film kitoko Oyo. Na mosala ya Didier Parfait Ndimbola, sans défaut, sans tâche. Bandeko nazomona ka banganga bazamba eza lokola ba temple na ba lieu sacré esika oyo bokoko ndeza kosala. Bandeko lisolo lingo banda lisolo moko meto comprendre na mokilango toza na monde ya violence oyo ezosila te. Bango balobaka kaka na mongongo ya la voile du plus fort. Elinka koloba ke violence na mokili oyo eza likambo oni ya kata te po ata oni na silisi ba guerre na ba trouble nyonso na mokili te. Kino na ba mboka oyo eza rekile na kati Afrique. Na mboka ya bato moindo baza pe na ba forme ya ba violence bango pe bazo salela. Lisolo ebandi. Emmanuel, ngana kena nge evangelisation. Na lubi kendo ko zwa koni yaka nango malamu, zwa ba koni ebele. Parce que nanda kutosa na moto te. Na lobia kende zwa koni kobosa na te. Naza na posa na ngo pona ya kolamba. Tosa biloko ya kolamba mo ya kolamba zate. Kende bangu. Na yoki mama, au revoir. Mama ki evangelisation mona na Nzambe. Ake kote ya sango malamu. Atiki instruction na mona na ye Emmanuel. Landa. Mais totala koto bato bako kima mbango na manduki bako pasola. Bandeko babengango la terre sainte eza mboka basantu balobi ba yakuza bakomi basantu na mboka na bango sima na bango nzoka c'est la police mobeko balobi atako toboya mobeko me boya te koluka biso balingi te moto tia bango kaka balobi na kati ya ghetto toboyi mobeko toza sans loi
ezalaki opération la police pe bandaki mokolo wana. La police azo chasser ba yakuza. Aza na sima na bango. Omoni bango te baleki boy, bazami balé. Bazami sato, ba mi sato namoni bango te na yebi na ngate. Bandeko geto pe bafunda muninga te. Yebela. Po jure ko koma ya yo. Oko yeba nini ko koma ndeko ko suka mabe. Esika trouble ezali, esika conflit ezali, esika pe la police asalaka mosala. Toboya te. Nzoka na filme na biso eza affaire ya ghetto oyo ebombi kuluna na yakuza. Ebombi bato baboya mobeko ba sans loi. Suspense. Coup de feu. Na kati ya ghetto balamukaka pe balalaka na makela masasi. Toyebi moto te na kati ya makambo oyo, me baoki maka babatela molimo. Po bayebike na sima soki enquête ya la police bandi batika makambo noki te. Bango pe bakoti me bayebela po awa soki obeti te lisasi babeti yo lisasi. Soko kwesi te bakwesi yo. Même la police ayeba ke soka koti ghetto. Azala nekenge. Po bayebi mutu te bana mawa mutu te. Mais toutefois toyebi que la loi, la force reste à la loi. Nani akoki kolonga devant mobeko oyo l'état asi atie. Esika loi esengele salema, esika ordre esengele salema, esika police nde akotaka. Bakoti, bazoluka. Awa balobesa mboka basantu. Eza terre sainte, eza ghetto. Mais pourtant bana pe babetaka ndembo. Baza na ba Ronaldinho na bango na ba Lionel Messi nde o bazo kola baza koya. Mbala moko ambiance katani. Petit nanga petit yebela. Ba yakuza babana ko kiba la police. Ba komi kotoyo ba bombisi minduki na bana baza ko beta bali. Tomonika ndenge makambo sele maka na kata ghetto. Oh, bandeko tolo bakoboni, oh eza monde à part, eza monde à Okinawa. Mobeko eza te, moto na moto yebela. Bazui minduki babombisi bana, bana pe babanga te, minduki si ba mesana, bajena bango, babenga yango ba jouer. Oh, ndeti kute loko eza te. Babombisi bango minduki, bango ba continue kobeta bale. Voilà monde oyo. Voilà mokila ngo ndenge ezali. Alors que la police a sa chasse. Malembe yo bana. Malembe. Est-ce que bomoni bango misa tout te? Baleki nzani, baleki boye. Te moni bango te. Bazo kende kaka. Voilà policier na kati ya sans loi. Azale kenge. Po awa mwenda kidi boza nango. Makile tangi olali pe batio pa u abu pia lisolo sili. Bakanisa ki bana bazobeta bale pamba nzoka bana babomba manduki. Bandeko conscience pola na kasa ghetto. Na bana si babeba lisolo landa suspense. Bako kima la police. Bazako kima babatela molimo. Kulu na zana mbangu na yakimelaka. Asape na mayele na yabata maka. Affrontement fara na la police. Batela molimo. Lisolo bandeko bandika ka esika bako kima bazo banga soki bazui lisasi match esili. Banani wana ba yakuza ba kuluna o babata baka na ghetto. Mi bale koto pe bazo batela molimo. Eza West na EV. Sima na bango la police. Voilà opération o esengela ki lelo pensa ba silisa lisolo ba kuluna. Ba silisa lisolo a ghetto. Ba forme na bango bilongi na bango ezaka boye. Toyebi bango deja. Bilamba te ezaleli na bango ka boye. Misato o bazolanda liboso, misato ngo bango yo bake bakotoyo. Ba créer couloir babimi batamboli. Po d'ailleurs baza bakolo ghetto bayebi tous les couloirs, bayebi tous les tunnels.
keba enlèvement ba lever mwana mobali moko azaki na koni na moto milinga autorisé na kati ya ghetto kepa balobi biso koto yo roche 36 oiseaux balobi koto yo kwiti na kwiti solo milinga etambolaka ghetto mobimba bandeko na bilongi kaka toyebi bango ndenge bazalaka toyebi nini basalaka toyebi ka ndenge bango bavandelaka voilà balobi mobeko ezate na kati ya ghetto voilà kolona moyibi na kati ya ghetto bazokima tala misusu baokima mais bana bakati bale bana babali kokima na minduki balobi mbila za na sima ke ba maibele za koyinda yebela bakode ba master bapanzani la police ayebi ke soki atiki ghetto crime délinquance eza kokola na kati ya mboka banditisme baterme wana ezosila te bandeko bazaka mokete baza tala peloton bataillon mobimba basala armée mobimba na kati ya ghetto bazo combattre bato bayeli bango mobeko baboyi mobeko ekota na kati ya ghetto suspect voilà mabele oyo balembana kokanga balembana kopekisa mais jusque là enquête kaka ezo continuer baza na opération bango pe baza ko se défendre balobi bane ba yuma na bino azali awo West na EV bango mibale bazo kima bazo batela pe molimo po bayebi ke awa soko bikite okwei suspect bakulu na kati ya ghetto balobi basala lola na bango terre sainte bakomisi mabele oyo ya bayakuza ekomi makila basantu bebe na minitso yebela kanga pema suspense esika wana pe la police azolekela moto moka se défendre pour déjà molimo si bateka baboya mobeko ba sans loi baliaka nyoso coup de poing bakwesaka nyoso babomaka nyoso likambo na ghetto eza likambo na kembisa molimo eza likambo na boma mobeko tika biso na liberté balobi liberté na bango eza na prix te petit nanga kembisa molimo petit côté esprit petit nanga petit kembisa molimo idéologie na kati ya ghetto ya ngoyo arrêtez tout le monde moto nyonso o les mains mbila nini boyeko otika bana basepela ko moli salukaka boye mona osepela te ozoyela minduku kobangisa bana comme policier na minute oyo bato baosala mbeba bato mabe bakoto te biso towa basantu boyebi yango tondi bobosani nazopesela oko mbila koto mutambilinga milinga za te na minute okotambola liboso komona babalado baza kuna oyebi kazo expliquer deski kutu mutayebi likambo te aza ko expliquer policier ke bato oyo bozoluka tala kuna liboso kwene gauche kati ya droite awa bana bakosepela lisano bana bokata yango te mbila yebela tala na minute tolingi liberté alors que bango nde batomboki oyo nde babanda koluka bazaki pe misato nzambe o esika tobandeki lisolo na kati ya zamba moko awa bisika bazokanga bato bakoma baprisonnier suka nango prisonnier bakataka ye moto me lisolo ezoyebana te banani oyo mpenza bazoma boye bazwa bango na mokili nini bazwa bango na ndenge nini et c'est quoi la puissance nguya moko oyo ezosenga sacrifice na makila epai bapretre banganga nzambe banganga ya zamba banzambe mabele soki banani toyebi te batosaka banani bazotosa puissance oyo ezolia makila ya bato
Bandeko jusque là mitune se belé tozo bakaka te. Véritable cause ya ba sacrifice. Raison ozo luka bato bakufa na kati ya zamba sans laisser de traces. Bakota zamba babunga libela. Explication bandeko malembe tozela. Mosusu ye wana bake kotoka. Akei libela kozonga susu te. Nzoka nyonso oyo elika koloba ke na mokili oyo tozali bayeba kobika bakozala bayeba kokufa bakozala. Bato mosusu mikolo na bango na mabele koka te nzoka bakota zamba bakenda kotangisa makila pe lisolo esila. Awa geto toyebi masolo yango bato nyonso bayakuza batimba na molimo. Oh etelema wana oleme bino mibale bokangami nalobia na minzo binsa biloko zana ngwana bonigo kangana kope la kope nini yo na biso baele mwana mboka boni boyko kope le zaliao babengi yo baele biso di chepsoles oyo babenga ngo esprit ya ghetto na polisa simi manduki me babanga te balobi yo kutu kope na yo yango te biso pe kope na biso yango yo te nzoka ghetto eza esprit mobimba awa totala bazako mela mwa kopo bako benda supu na tolo bapesa pe mwana mwasi balobi yo pe faut meka awa eza esprit okoti mwa supu na tolo kwa esala ke no misu no emona zala kotimba ko petite oboni boyeko mais tokata lisolo mbala moko baye mama mère de mère policier mbila koti na kati ya mabele koti na kati yebela mbala moko mère moko boye mère penza ko mère nzoka ne yende coach akochaka bango bazo baye supu na tolo mibale bazo kima policier voilà balobi langage ya bana ghetto motarif sa muninga kopite crime bande ko na forme na kati ya ghetto la police alandi na sima mibale bazabi baza mibale baleki awa baza wapi yango bino pena respecte boy vraiment liboma tonini do bozongi lisusu awo bokoti na kati ya mabela basantu mabela bayakuza bokotuna na malembe te vraiment do mbala moko boye na minduki boya kokanga bato kimia boya kokanga basantu ata bino mo bambila bozo yebela ke no awa basantu basalaka mabe te ketala minduki avana peso réponse mère na minute bibisa mibale bakoti awa bazokima bana manduki bakoti awa soki bolobi bien te tokangi bino nyonso awa rien boni boye ko bokanga manani malembe ghetto malembe ta bilonge obotela nanu te o bilonge obanga oyo bilonge ba pere na minute ko botumbula biso te po bino boyebi bien po mère afani na ye botumbula ete soki botalinga bien na misu na ngai bomona ke non na mutu oyo ya opération na pe mutu opération voilà bango nyonso bayebi basale paka bakimi balandi bango babatami mwa mopepeleki nsima nango bavivre na bango misusu bazozo masasi na kati ya ghetto bauti opération simbi te esiko mère aza wapi mère baza kuna ko bapolisier baza wana bazotuna bazoluka biso fort bana kati ya barecherche mère aza bapolisier basani kuna bazolandalanda kutuna minute kuna toza donc baza wana baapres baza na mère bapoza mère baquestion nigo police oyo komini do mbila yeti awa tia mère nanga kaka jojo le mabe Django Chaco Pito wana ba code bon leader olobini bino bolanda mouvement nanga sikoyo nzoka mwana linga défendre mama na yi ayoki ke mère bazo poser ba question kuna na la police yo beta lisasi ko soza mubali beta lisasi unatala sikoyo beta lisasi sikoyo action bala moko ba récupérer ba solo West aza mwana ya mère de mère ya grand prêtre mère olingolela na bomayo batini bino boni beko mère nanga sali bino ni bino boze bateko waza mère ba yakuza waza mère ghetto bino boye pe mbala moko bobeta West tika lembela ko beta lisasi te mère
moro natika bango mutazo telema pas poser la question ngana sa nini ngana tika mutene ngwana oli boma to nini mbate bwe foba to tia bango pa to tangisa makila bakende west na moni oza makila moto mère nazo luka makila tanga mère posa makila na be toka ba munoko libela ba na minito ba fallait pas ba kota ghetto ba sala kerrer mais faut te penser bon quand même leçon na bango faut pas offrir leçon mère to kotika bato boete so ba biki ba kozonga susu west na bondelio lembela ba ele bango nde nazo mona to pesa bango grâce lelo tozo mona ba misusu ba masase beta bango ba zoka ba pota ba opération ba lukaka basi mibali confondi manduke betaka direction nyonso bakendaka kope nyonso bandimaka voilà esika mobeko boya kokota mais ndeni efeso azuni masese ngojule wapi ayebela kaka kino asa mwana ghetto akei a survivre so atikala kinde mabe mais yope nabi atala oh na minito malembe mère malembe mère alobi malembe dosé oh mère de mère siko to suka wapi tela bokota ghetto bosala kerrer grand pote mère oya soka lisasi moko kaka na malembe azosenga pardon na toka ngika munoko malembe mutabeta lisasi te makileta ngate zela tiana se bon nyonso bozana ngwana o bolati wana nyonso bolongola ngwana na minute oyo so bolingi bobika bozana nzela moko bobikela banana kolongola nyonso lati wana policier akesamba na ghetto bandeko na kamwe bato babanga te tele ndenge baza ko nyokola ko coloniser yo oyeko laksa munduki yo pesa kelo ngina beta ngombata leader olobi nini tina oh ezandenge ni go tala bino bosimbisinga touche na minute ko bosimbisinga touche na lelango te n'est pas bien ngai te na ebi na ngandenge zalaka mais tala eloko o bosali mère na ngai ali kana jugement bino kopni noko oy ko bi foko ptonini donc na minute yo na simbi touche na ngene koloba na mère na nga palimbisa ka bango donc bokati na zabo na zana posa na batela mutute na batela mère nanga mais bino pembeni awa bo bateli ete bo kipete bala moko policier ayeti atuni mère nanga mituna tala ko banga te west mère asali comme na ndenge na yi asali on a plan B noki di ça c'est betite mutakufite kuna te abomite mère a libéré bango mais na plan B asali ke non bolumbu bazonga ba pesa rapport na ba chef na bango et comme ni idéologie diop ngana expliquer mère zakate na bi mère na beteli c'est mère aboyi yaka na bi yaka na noir jojo na bi yaka na noir oh leader oni donc jojo leader donc olobi ki nonga na pesi idéologie ya mabe ouais saison pesa loi yozo tia loi mère alobi ndenge na yenga na loba ndenge na bitala ndenge sa boyko bino bo pesa nga basango mabe boyete oye na sango mabe ne bisa sango mabe ona na linga yoka ngote mbala suka na mona policier ayawa aye atie mobulu na ye atie molunge bino be bosele lokote ngana yana kokuta bino boko sambwa na mikolo na boko sambwa makamba boy suke bandela mikaka ba na ye kaka boy na kuti mamba boy boko sambwa boko yeba do ba elema fo bakemba ba elema bazo likambo na maboko bakata likambo afan leader akoma po leader alingi akutaka makambo sefanda makambo kotuna tuna izalaka te aboyi be explication belé oh rose yongo yobna malili boye ni boye kozolenga lenga likamni ni boye ko oza ghetto awa esprit kembisa molimo bana ghetto ba concentraka supu na tolo na tongo na biso ko rose mena nuko mère ezande idi we bango we ba policier na tambusi bango bolumbu bazongi pa ba chef ba pesa rapport ba yeba ndenge ghetto salaka mère te mais batongo batika bango ndenge wale bazonga ka mère nanga fale bazoka mbuma mbala moko bakende to tangisi makile mbala moko ngana sepeli mère nangai osundoli kama kabobo tiki bango bazonga mibimba bazonga na pema mère mbala sima songa na zwi bango na ko bare bango bakeyebsa komanda na banki tozo bomba bango naza na posa makila mama makila nazozela west ma lembe ko west kanda ti wapi makila leer neso makila ti wapi
olemba makila ngo te lemba pe makila yo ozolela ni botikela buso ba wana nalobi moto amela makila te makila sili makila pe lekindelo mère supérieure grand prêtre et mère bana ghetto na mona kana kati na bango ndire mwana mwasi aza mopaya eza na mwana mwasi moko rose kati na bango azomona makambo ngo ndeti na filme azomona idéologie ngo ndeti kaka liwa pembeni alors que bana ghetto bazalaka boye oyo eza esprit ya bana ghetto azotalatala ayaki pa ya tantini na ye o ayaki pa ya mama kulutu to ndenge nini atuni makambo ezosala mawako awe eloko te na omoni te oyo ezaka ambiance normal biso olamuka boye tolala boye oyo babenga ngo ghetto mabela basantu Jojo leader Tina leader Shako leader Mandala yoka bakombo esande diko leader yebela leader talaga e balobi kitana semba la mako fofuta lelo masumu okende kotube epai ya sango mokonzi tambula donc bon ba pesa explication te soki so gafé opération ba policier et comité na ndako c'est que bo gafé olebo suki se masolo na balabala botiki mbila ya ko poser bato ba question na ndako c'est que boza ba faux élément boza ba élément à abattre malamu mobungo na mokili bozo tia kaka na kati ya ghetto balingi ba sambisa mwana ghetto na ndenge na bango quoi alors que esprit se kota au défendre ma belete et ba défendre ma belango neni donc faut boya policier à kota wa na bia leader yebela nazo yebisa OK awa tozana capitale mabela ba santu aweza mabela ba yakuza ozobosana ke au défendre ma belete aweza capitale ya crime na ministre mutacha biso loi te mais mutacha biso de liberté toboyi kaka mobeko zolanda na ministre oyo place na yo monani te au défendre ngate au défendre mabelete au défendre mère na ngate en espoir be mère na wasaki yemote kanga webike weza trahison ta moto face leçon na face apne tombono tala yo ndengo za na fo balukelo ka moyen balongolo na mboko oyo yo sa moto za na mboko oyo te pere Mandala moto alingi azotumbu etumbu na eza lelo c'est pena lobi na minute oyo pardon tatika na expliquer moto oyo azo comprendre tika a trahir mboka a trahir bana ghetto tala na minute oyo so lingo mela makila lobelanga lero oyo forme nini moto alongo na mboko foto bungisa na mokili oyo pardon malembe boyoka moto fa kufa arrêtez botika na ko bozo sa nini wana baye kokuta bazo sala jugement Rosa Tuni West oyo asali niko bozo sali bo asali nini oyebili kamo oyo asali pere na minute oyo mère nanga komi na danger na pesi bango bambongo bazolia bambongo nanga basala sécurité mbongo nanga ya pamba police yeti a menacé mère nanga l'accès munduki bango bazawa na baose le côté bosala bango nini siko soka si police bete licence mère nanga kufa mère nanga lingaka kufa ke likola bazoba boye pona limu sena mokili abunga ako vivre te na minute o ghetto c'est na posa batu bakembisa molimo vraiment est-ce que mutabo vraiment va mériter ko kufa Rosa zolo bandeti mwana nzambe penza c'est comme si Rose aza mopaya na kati ya mabele azalaka nde kwa uti mosika to ndenge nini po makambo oyo fala yebake awa eza ghetto balingi basambisa motu bakata moto babeta lisasi babungisa na mokili wana jugement ya bana ghetto voilà bato kokufa mikolo nyonso awa na kati ya lingomba na nzambe pasteur na lobi na sili pasteur na zala ngambo na uti na evangelisation na tongo na zongi ndako na koma boye mwana ngai azate na tina ke kutu liboso ake no luka koni me banda wana tisi kwa zozonga na ndako te na luki pe balobi ba moni ete
na koma mwana ngati ti sikona ndako azate ake wapi nazo luka nazo mona ekaka te mama oyo atinaki mwana Emmanuel asomba koni soki pa buka koni aluka kaka koni banda wana mama ekolele pa ya pasteur nazo kama mwana ngana atinaki ekoni ti siko akendaki abungi azo mwana te naluki partout tina zamba esika bakataka koni naluka ye kuna pa zate naluki balobi bamoni ete pasteur selanga likambo oyo selanga likambo pasteur telanga likambo oyo likambo te mama kolela te hein tu iras bien tozo bongisa makambo mama vana kimia tozo luka mwana Emmanuel bongo soki mwana bungi bandeko otindaki ye baluka ke na église toza na kata ghetto melingo bana nzambe pezali voilà tomona moto moko azosambela pasteur asambeli pona mama na zamba toyebi lisolo pezali lisolo ba sacrifice voilà nzela ya bato mosusu bakoka kokokisa mikolo na mabele te bisika balekaka baenleva bango balimwisa bango na mokili ti siko toyebi te bilongi ya bato bazolakisa te banani bato baza na lokoso makila boye voilà bakanga baprisonnier na bango balela bapardon bayoka te babelela bakomba banzambe nyonso bayebi bayoka bango kaka te balela batangisa maya miso nyonso ya nzoto bayoka pe mawa te voilà moko moto na tour na ye mbeka ya oyo lelo ya yo lobi nakokende ti libela akokenda kozonga susu te ekomaka exercice ya mbeka sacrifice oyo esengeli bakata moto bakiletanga jusque là tozoyeba te nani oyo azoluka nguya boye makila ezokende ya ba innocent nani wana azoluka makila ba innocent etanga tozana la police enquête basali elema makambo nyonso balanga wana est-ce que oza sur na makambango siko ba elema baza wapi ba policier baki wapi biwa la police bazosala enquête po bayeba nini bakosala na ghetto nini ngo mon inspecteur est-ce que bokaki sango ya ba officier na biso bakendaki kuna na kati ya ghetto pe ndenge basiseka enquête sango eza ndenge nini est-ce que sango eza kuna toyokaki inspecteur boyokaki mais boyebi ndenge basali bango bakisi bango soni bango pe baboyi bakanga bakuluna oyo bakende kolanda kuna ça c'est quoi ça eleki ndelo makambo facile après tout nako continuer kondima ngo te ngamo nazokende kuna na kati ya ghetto na silisa bango na ordre nani yo esengeli ozo permission inspecteur Jerry voilà na kati ya bureau balingi bazwa mesure basilisa crime basilisa affaire ya bakuluna balobi suka nango mobeko ekosala pe bakokanga ghetto mobimba ndeni bweko na bapote bele boye likamni bweko tika nazo kombona te bato ngutu bazoya te ko traiter ngai bazobanga soki koya kokota na kati ya ghetto ko sala tapesa na kepa pesa kepa eve mama azali awa yo mwana ndenge nini ko mertika nini sel mi boy ko na sel boy mama iza ba policier ba beto ba sisi na ba policier iza ko opération mo boy mais ba nga de docteur ko docteur wapi na minute oko tika kaka eko kauka na ngo na omona docteur te donc yo otiki policier beto masasi kana yebite na tiki bango pe bakenda bazalaki atosali bango eloko te makamango yango falo bolobaka donc ti na tiki bango nsoka nde batosala buzoba boy na mwana ngai ekomi nini boy ko na kozwa bango bakete babiki te siko est-ce que oyebi ndenge tosala siko parce que c'est un lukelo nini ko faut pas battre quand même pote non faut pas traiter au mon mwana te yo moko vraiment batuka bato yo donc maman na mwana esprit ya ghetto lisolo na la police
chef eloka na yepa na yo kosenga eza permission na kende na ghetto na kanga bango esengeli crime sila baza bakuluna sikoyo na peso permission ndengo na poani. Est-ce que c'est un chef? Oui, oui. Ceux qui ont eu permission, okende kokanga ghetto mobimba, si koni ne ko salema. Ceux qui ba innocent na kati kuna ba kufi, avec beaucoup de respect. Na monike, ils ont incompréhension des na kati. Ton na lobby na kanga ghetto, na lobby te ke non, na kende ko bete lisasi ghetto mobimba ba kufa. Te, chef, na na pas permission, na kota na ghetto, na zwa baye o bazotia crime ba tout ça qui déjà baquette. Tu comprends que non, tout ça na ba preuve. Ba kulu na ba criminel. Ba to na so ba yakuza ona so fo ba kangama. Siko, nani apesa kina no ordre d'enquête bo sala kuna inspecteur James. Excusez-moi. Nani apesa ki permission OK kuna ko sala enquête bo sali ni na ghetto. Yo kanga malamu. Est-ce que yo moko zo yeba? Que au sali opération moko kuna sans que ngana yeba. Permission na ngana petite mokenda kuna. Inspecteur Jerikeba yo kanga yi. Moto oya kotsanga na la police. Asa moto mona respectaka mingi. Ti apesa nga pe ba conseil. Pe na tango yo nalingi o profiter na conseil wana. Alobaki bien. Et ko profiter na biso. Alobaki boy. Soko lingi bakumisa yo lokola héros. Yo elombe na kati ya police. Malamu longwa kendo ko sala ki héros na o libanda la police. Awa ndengo koti nde na fandi ape na sa chef na yo. Nazo biso malamu. Soko lingi batu bakumisa yo ke yo nde mutu oye ko silisa crime na kati ya mboka. Landa instruction de ya ba chef. To saka nde chef. Oyo kingai na yo chef. Très bien. Oh, elingo lo banini que la police ngo baza ko empêcher enquête salema. Tolanda. Maman, est-ce que ça va? Maman mokazobela, maman azobela ndesi penaliwa. Mwana mobali azokamwa, malade ezo ya makasi. Azobanga ndesi mama kokufa. Oh, milisolongo bandi wapi? Mama moko na mwana na mobali. Awa tala ndenge mwana mwasi akota ghetto. Mais c'est comme si esprit a ghetto so fanda te. Makamba ngo sika. Oh ma copine. Boni on s'est bien posé. Naza nga bien. Yo pena na mono éléments. Oyebi ko bongo la. Oyebi na kamwe yo. Osana nguya maloba. Oyebi makambisa milelo. Oyebi ke na mona ngote pa ya West. Leader oyo tozana ye. Na vi na ye ayokela mutute. E banda wapi yo penzo ya uroloba ye pa yoka. Asalaka boy na tuna nanu. West akomi eloko mususu. Akomi kobangisa o ndeti mutezo azoluka kaka ko masuki ndenge nini. Boni tika balanga chebele. Oyo komona awa ko nayebi ko sanza na makila. Nebisa obi bien ko. Awa banana yeba West. Na mona ete. Abim Samino libanda seka. Leader na biso seka ate. Ayokela pe mutute. Onako sote yesolo wana. Kobanga na ote, o vivre bien, o vande out. Mikolo na mikolo, o mona makamu nango. Azu téléphone. Excusez-moi. Allô King. Kings, kuna ndengeni? Maman. Oh, maman so eloko nezuye. Ça va. Nazoya. Ni nango, oh, pesa langate. Ba pesa sango ya maladi ya mama na bango. C'est que awa sapa ya mama na été sur ma famille, relation. Toko yeba kaka. Inspecteur Jerry, est-ce qu'il y a beaucoup de chef? Tala obi mboko kona ko sauter soki tozotika la kana ba niveau toza parce que bato aboye bazolongwa te na bakiti. Mon commandant za moto a mérité poste wana te. Na moni c'est comme si bobenda ni suskuna. Nde na benda ni na yete na lingi ko tutenga na peto swana. Mais ezana bato ko esengeli tolo c'est trop. Pona nini ko? Tala tuna nonga pona nini nazo alobi boyi. Okondima te. Webike na teliseli kamnenge zali. Akondanenga. Oh non totika. Poni na kinosa na maquette. Do yalingi ba crime kola ba kulu na basalo balingi. Oh non. Suka na walinga convaincre nga ke ba kulu na baza ba innocent. Na makambo ba officier. Ba elema na biso ba monisoni ba longoli bango bilamba. Alobi ka boye. Tala na lobi ya seka muto aza awa. En tout cas, il est chargé. C'est comme si tu es obligé ya okangami surtout la kaka getwango et c'est la kaba crime nenge balingi. Vraiment, chef ngozo monate ba kuluna ba longoli bilamba ba yoksi biso soni.
À suivre prochainement. Voilà tout, c'est la bonne deuxième partie. Balobi, Bakuluna Nakata Ghetto. Voilà les soleils à continuer. Tolanda, Nabandimbola.